Ma Mission TV, le miroir du monde. Une grande partie des Congolais sont en Kindogi. Les lois de FCC sont mais sont Kabwani, Nakash, Bangonde va gagner. On a sacrifié ma Michibolate au détriment de Mukuna. Ceux qui Denis Kamba est ministre de sport Renaissance va battre Don Boscoté. Nazo la bango vérité. Côté là, on a rien traité. Nazo qui n'est traité dans Bakissa ça na Lumbashi. Pendant que Eliezer vous avez changé, mais il faut changer. Radical si malamu kaka na comprendre. Na sali pe constat que bato ba kufie belé na mambo Covid-19 baza bato côté nanga. Hein, bato côté à Grand Kassai. Ezaba le sambo nanga te bato bikolo na bino pe bakufa. Toza na kinga kati. Bona ba bino ngor bolo ba na télévision na comprendre. Na kinga kati. Le Raïs alobi boyi. Bosambela ka mingi pour la coalition FCC Cash. Yebisanga FCC Moumanana na Ligirais. Mais ce qui par hasard, na IDP sur le bid non, le gars Jean-Marc Kabunde simite bati na mususu bati ndaka muto Kasai central. Tant que quand on a la plénière. Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a mis la gueule de te déposer déjà une question avec débat. Tu n'as pas peur de combattre. Si c'était la volonté du Raïs, je ne serais pas ministre, je ne serais pas gouverneur de la province de Kassai central. Naebi histoire de Mouina Sapundenge Bandaka. Et ça va être Mike ka batato betango lisolo de Nandenge pe betika Kanangi. Bato comme regretter comme très grave. Yango na moni makambo na gouvernement de la République. Conseil des ministres na esoki 30e conseil de 31e balobeli yango 32e 33e bazolo bela makambo ba sécurité na Kassai bazokota affronter. Bengisa ba gouverneur tout 26 otota bimana bango lakisa moko azongi na mboka ne bayambiri ko na bayamba Denis Kambai soki ba timbite 3e larron ko bimako donc fayu la bimakuna donc ou bien Katumbi yo wana biloko na omoni yo mutala muko ndema ko moza kana pourquoi tu mituna kastika tu mituna la bino zala yake eyinda kaka entre batu ya FCC na batu ya Cash po bino batu côté wana bo récupérer. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino bandeko balandi émission population toloba na bino était signé contrat biso na bino pour ko beta masolo ya Congo bandeko balandi bozo constater que tozali na plateau habituel était tobisa bino était plateau populaire zali plateau ils allaient se déplacer partout tozali na bino bandeko balandi awa na parlement bozali ko constater était tozali libanda ya bâtiment et loko ni ezali koleka awa toloba qui était na système liso likola liso sengeli total makambo ezali ko kende likamba ko kama sénateur Denis Kambai aye awa ko déposer mikanda tolingi toloba ete ba mama bipupula batata ba mama obozo mi libanda mboka bokola na bokebi bokuluka boye ba ete mona mboka Denis Kambai ozali mokambi ya Grand Kassai oyebi ete azali sénateur ministre honoraire double brassard pona koloba ete azali moko ya baimboka solo oyo a traversé moi ba poste moi ebele kasi lelo azali sénateur eloko ni aye kosala awa tokoluka toyi ba meto yo ki déjà na sango ete mikanda ekotele me ba ministre motion bandeko balandi tokoluka toyeba motion otali likambo nini likamba Covid-19 bobibino moko ete tokoyeba te est-ce que ya solo ezali na Congo parce que mituna ezali ya population tokomona bandeko bakufi Covid-19 ekoponaka entourage ya mokonza mboka tokomona mingi bazokufa kaka pembeni na mokonza mboka tokoluka toyeba est-ce que ya solo oyo tokomona na mboka na biso ezali solo Covid-19 tokosukisa pe na question oyo etali bandeko balandi bino moko boyebi ete mwana mboka Denis Kambai azali pe président ya Grand Kassai procès ya mukuna tozoyoka ke Denis Kambai azali na kati ya ba dossier wana balobaka ete TV za radio te sengeli ko tuna mituna po eto yeba eloko nini bomba misima ya Denis Kambai bandeko balandi tokosona otali coalition FCC Cash et ko continue to kokufa pour na solution pour ete Congo kende liboso mwana mboka Denis Kambai tozali awana yo sénateur double brassard ministre honoraire à sport o memena biso coupe ata sport en to combat sur ngezo kindete lelo yo sénateur oye ko sanini awa pendant que bandeko bana kati yo alibanda mais puis couture na yo to komona to comprendre te système en masque bakino ba komituna est-ce que dali yo to zayote. Merci beaucoup na bandela kota masque ezage omoni une grande partie ba Congolais bazana kindogi nde nini parce que omoni mukolo maman honorable Janet Kabila akendaki ko déposer ba échanter ba masque ya Maputa et pas premier ministre pour ba ko salema oyokaka batunde ba telemaka na ba réseaux sociaux et belé ba na ko lobango parce que les gens étaient habitués à ba masque ba 2000 francs au moment na gatel marrant mais masque pe ko yipe ko commandant ko la sap nyonso ndenge ezali ba masque ba yoche ezali ba masque ba modèle to ba masque ko zala ba couturier na biso pe auto za na bango ba ko sala ba masque
ye ba couturier maison ebele tozalaka na bango bakoki mpe basalelo mpe babiloko lokola bon nabona sa publicité parce que il faut efutama mais bamiyebi oyo basalinga boye bamiyebi merci na bango tout eza bacongolais eza loboko ya bacongolais vraiment eza loboko ya bacongolais na bacongolaise oyo basali boye bamiyebi merci beaucoup ekokontinue mpe boye na bilamba mosusu ebele ezalaka mpe mwa concordance ezalaka donc merci mpona idée ya kozala mpe na masque d'origine ya bacongolais bango moko mais mpona kozonga na mutuna na yo te rapidement awa totamboli pamba te totambolaka pamba te surtout avec makambo oyo boyebi na kati ya mboka totambolaki parce que tomoni ke mieux vaut prévenir que guérir nauti obima province ya Kasai central comme gouverneur ya province ya Kasai central nayebi histoire ya makambo akamwi na sapu ndenge ebandaka ezalaka baje mike kaka bato tobetango lisolo te ndenge mpe ebeti kaka kanangi bato bakoma regrette komi très grave yango namoni makambo na gouvernement de la république conseil de ministre na ye soki 30e conseil de 31e balobeli yango 32e 33e bazolobela makambo basécurité na Kasai bazokota au fond te ba-ONG ebele bazolobela makambo bainsécurité na Kasai bazokota na fond te biso mpe na réunion na biso ya synergie ya ba ONG ya association ya Grand Kasai oyo eza ebele na banotable mosusu tolobi te tosala mosala biso kola baparlementaire soki kota badéputé nationaux nano baréfléchir nango te mais biso na bafonction na biso en tant que rapporteur ya basénateur tout élu ya Kasai central comme mpe coordonnateur ya basénateur ya espace ya Grand Kasai nga moko lokola mpe initiateur et fondateur ya Grand Kasai Fondation Grand Kasai Holding chinu konga bato baassociation nyonso nasala na etumbo na bunda mambo ya Grand Kasai na proposé na redéposer très rapidement deux questions moko toadressé na vice-premier ministre ministre de l'intérieur akoyeba contenu po toboyi masolo ba réseaux sociaux omonake no moto atangi nanu papier te mbala moko bakomosala débat tant que ekotana na kati ya plénière vice-premier ministre ministre de l'intérieur amilengelake no todéposer déjà une question orale avec débat oyo président na biso ya sénat kotindela ye na mikolo eza koya po toya tosolola na kati ya sénat nde bokoyeba contenu ya question wana eza nde nini c'est pareil aussi na ministre ya défense nationale ministre ya défense nationale ye mpe aza na motuna na ye bango nyonso mpe bandeko kaka bagrand frère ne bazali wana bakoya na sénat mpo tosolaka makambo etali insécurité na espace ya Grand Kasai et en tant que rapporteur ya basénateur ya Kasai central tosalaki mpe synthèse ya barapport de mission na biso ndenge ezalaki ke biso na niveau ya Kasai central to déposer déjà synthèse na biso oyo eza engagé biso nyonso tozalaka 4 sénateurs 3 tokendaki ngai mama Ida na honorable Boni Mantadi tozalaki na mama mon Alix tozalaki na ye te tosali déjà basynthèse na biso parce que nous avons des préoccupations particulières voilà un peu mosala na tamboli lelo awa na palais du peuple toye kokutana mpona sala mosala nanga lokola parlement na question etali Grand Kasai nayebaka ke esala mwa mikolo bambula ebele ezala yo mama Ernest Nyoka bino banotable plus ya Grand Kasai bokutanaka botalisanga likambo ya kamuna sapo avant ke ekoma grave bopesaka barecommandation mpona kosilisa yango bayoka bino te est ce que na barecommandation oyo to mpe na badépôt ya badossier oyo boti kodépose mpona koyoka ministre intérieur mpo atalisa makambo etali badossier ya Grand Kasai na basynthèse oyo ozoloba awa parce que ozali parmi bainitiateur ya solution ya Grand Kasai atako bayokelaka yo te obanzi ke ya mbala oyo mpenza ministre ntango akoya to mpe ntango bakonzi bakoyoka solo mbela na bino ya Grand Kasai. Merci beaucoup ndeko Flavien okozwanga na je wana ata moke te okozwanga nasi nayebi so na répondre na kasai toleka deja na question mosusu na répondre boyekeno na bafonction nyonso ebele naza nango na Grand Kasai na déposer makambo conformément ya constitution na règlement intérieur mpo baministre baya koloba yo zela eri tokodéveloppe na kati ya plénière nde tokobimisa yango parce que sikoyo ozo na bande obimisa deja tokoloba boye ozala neti na tie charrue devant le bœuf donc tokomarche bien te non vraiment souffrir que nos questions na to sotango yo mokili yeba bampange baza na mboka kuna na place ya Grand Kasai bayeba déjà que non leader a sa déposer mituna na ministre ya vice-premier ministre ministre ya intérieur na ministre ya défense nationale mangometali sécurité mais contenu ya ba question bango bazela to boye ba biloko to na ba jeu mikolo yo na ba internet et là, on a le bon mité mbala moko tala question orale avec débat ba publier yango non mais comment appelle mikanda auto déposer ba ko publier yango mais to bina unté parce que mikanda na ba publier yango na bato mususu na bendi bato mato moni ngana par sec nanga za non seulement
grand cadre universitaire na faculté à sciences économiques na Inikin. Mais azape Mutamasano. Maître Claude Chamala, à Salaba Sport rebellé. Donc je ne vois pas Mutarobo Tolaye, phare de pour Yé Mokope Muta discipline. Jamais Binoko, so Muta publié la question, il y a des poursuivre. Mais tous vraiment au cadre bien, si on a comme il n'y a pas de colonne, il faut publier le côté. Coalition FCC Cash. Tout comme on dirait que c'est Jean-Marc Kabound a accueilli bande comme ça bizali règlement de compte ils ont mis toute la population règlement de compte et que lelo bino bande ko FCC boko lukabitu mana bande ko ya cash mokonza mboka pe akota la bino misoga alors moi na mboka Denis Kambai tori koloba ete coalition libala oyo FCC na cash basali pour la solution ya crise ya Congo pas chez l'équipe na mboka bande ko ba ko mona ba ko vivre ba ko espérer te lobby va fonctionner ba futa malam lobby Congo yo kende malam mais ba ko mona ke boyo kanyezalité entre bino na bino olobaka likambo wana pona ko senga mutaliboso pe na ko tato la po ete olekaka na plateau ya télévision à télé senga je me rappelle à l'époque parmi muto FCC liboso olobaka ete to ndima Félix Tshisekedi yene mokonzi na biso parce que autorité morale alobaki yango mais to ko mona ndie boko tambola lolenge mokote. Une coalition de l'eau à venir. Merci beaucoup Ndeko Flavien. Moi naza mutaliboso te. Mutaliboso na kati ya FCC. L'équipe biso tout na ba pété na ba FCC za autorité morale na biso. Le Raïs Joseph Kabila Kabange. Yé mutaloba na biso. Toza na kingakati. Pona ba bilo ngor bolo ba na ba télévision na comprendre ngode. Na kingakati. Le Raïs alobi boyi. Bo sambela ka mingi pona coalition FCC Cash. Yé bisanga FCC mwanana na Ligi Raïs. Mais si lui nous dit Bosambela Kamingi pour la coalition FCC Cash et le Raïs nous dit à Kingakati, Ngakamba est témoin, n'a pas plusieurs fonctions. Parce que nous avons un complexe dans Moutumo côté à part Nzambe ou Natosaka. Pour dire ça, c'est la première législature et président et député national tout ya kin bango to benga premier mandature bango to benga président na bango tout ya kin les élus de 2006 ce qu'on a accompli dans nan. Yami Bale Denis Kambai, le ministre des Sports le plus compétent, Banda Mokonza Mboka, Joseph Kabila Oteti Kabiso, totalement Magamusu Ndengeza Goleka Awa. Donc avec les gens on a trop sûr. Yami Bale Denis Kambai, le gouverneur de Kassai Central Otobima, Nandenga Yakocha Kimiande Michel Zalagi, a organisé une élection, Nabimi Lelo. Je peux vous dire que sur les 26 gouverneurs de province, je suis le seul qui tient la province na yambi ba image ezali na wana ki vantarte de Nikamba vantarte na bela na ki vantarte na bande ekonomi beta kango boye po oza na son contraire aya la kisayo pe image bengi sa ba gouverneur tout 26 otota na bango la kisamo ko azongi na mboka ne ba yambi ko na ba yamba de Nikambai la bati Denis Kambai avec na plateau mutaliboso FCC wana ko boya ngoto ozalaki mutaliboso ya FCC ya koya na plateau mutaliboso FCC mutaliboso FCC c'est le Raïs après non na ba invité je suis parmi les rares au bazana kata FCC bandima makamningona donc Denis Kambai na tika suni sénateur na bimi déjà on comprendre ba fonction tout national ça donc on a un complexe à tamo côté na to sa avenir FCC Cash lelo bilo bande ko FCC boko to sa bande ko ya kashité mais na lobby soki le Raïs commandant suprême sortant, honoraire, Aotoloba déjà na biso. Biso ba lieutenant na kata FCC alobi que no bosambe la rapport na FCC. Bosambe la rapport na coalition FCC Cash. Et on m'a dit plusieurs fois, président de la République en fonction est élu. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi béton. Ndenga zawana. Na Joseph Kabila le Raïs. Bako kutana ka bango mibale. Et là on a ça ba tous za Kidiba. Par coïncidence, ba père na bango mibale, baza descendant de l'empire de Ilungambidi. Vous comprenez hein? Moussé Laurent Désiré Kabila, descendant de l'empire. Vieux Chichi, descendant de l'empire. Biso suko na kati wana. Vous comprenez? Yango na zaraka parmi bato bate ya geno, la coalition FCC Cash, c'est la coalition de la patrie. Lelo bato FCC ba kanisate geno so ba kabwani na Cash, bango nde ba gagner rien. Batia Cash ba kanisate que so ba kaboni na FCC bangonde bato gagner rien. Troisième larron à Robima abaki logo toke na gouvernement d'union nationale ana bato na bino na o na yebisaka yo wana bato na biso ba yebi bango toke na gouvernement d'union nationale toke na ba transition moko ba 2 ans to ba c'est ça logo faut to ba timbaka biso ba to ba politique to bi masolonde to tellement discipliné to landaka makambo autorité morale na biso FCC alobaka Tolanda makambu président de la République azoloba pona kimia pona Congo. Na kota mbala moko na lisolo beti na ndeko na biso Jean-Marc Kabound.
lisolo ndeko na biso Jean-Marc Kabunda eza boye FCC bokwa ici zela eza mituna eza population mituna mamba aza mutu ya FCCT bato bayebaka te que Jean-Marc Kabunda il est de la province du Kasaï central mutu territoire ya Luiza. Jean-Jacques Mamba il est de la province du Kasaï central originaire ya Dibaya comme moi bango tout province ya Kasaï central mais nzamba sungi bango ke baza pe eli de Kinshasa. Kabunda eli na Moamba, Mamba eli na Lukunda. Si on a un président sur le plan coutumier, vous comprenez? Sur le plan coutume Bokoko, sur le plan Bokoko, on a un président bango. Il y a un autre qui bat la famille pour opposer Batou. Et le Kakimia. Mais biso si on a zongi sur on a qui déni Gamba et Nengenaza. En tant que leader dans le niveau espace à Grand Kassai et aussi Kassai central, ceux qui demandent qu'on a biso à cash, particulièrement à IDPS. Dans le but que bazana candidat musu soutenu ba otinda Isaac Jean-Marc Kabunda. Donc on a engagé ka bangonde ba solo na ba coalition bon. Mais ceux qui par hasard na IDPS ba le but non, le gars Jean-Marc Kabunda simita ba otinda musu ba tinda ka mutu Kassai central. Oh, ils ont pas la bino. Ouais. IDPS mais ya Kassai central, il faut déjà ko fongama parce que normalement ba jeza ebele. Net ne za botolo bate. Nous n'avons aucun membre ya Kassai central na bureau ya Sénat. On a aucun membre de Kassai central dans la commission tout dans le Sénat. Biso bonne de la mise sur ma cache esprit gandenge zalaga, ne doit pas leader dans le solo. Mais nous sommes dans aucun bureau. On a un rapporteur dans groupe politique PPRD dans le Sénat. Président vient André Gimbuta. Ouais, on dit Bayankego. Vient André Gimbuta, président ba sénateur tout ya PPRD dans le Sénat. Moi si on est rapporteur ba député tout ya PPRD dans le Sénat. Si on est côté à Malobagara, si on est dans la province de Kassai central, on a un rapporteur et un sénateur de Kassai central, mais le président de Bisso au niveau de Kassai central vient Boni Mantadi. Mais si on a Kassai, on a grand Kassai Mobi, on a un coordonnateur et un sénateur tout. Mais au niveau de la fonction officielle, ce qui est de Jean-Marc Kabunda, à quoi il y a un niveau de l'Assemblée nationale, nous avons lancé déjà un message dans les députés dans l'Assemblée nationale, la géopolitique et c'est constitutionnel. Ceux qui il doit être originaire du Kassai central parce que Jean-Marc Kabunda est du Kassai central de père et de mère dans Luiza. Voilà, mais alors, na dossier toujours oyo ya Grand Kassai, oyo ya bandeko ya PPR, on dirait bitumbango ya Grand Kassai ils ont continué kaka et puis coalition ero kenega na okufa. Ndeko na bino avec Mukuna. Zela na kende. Tout la population Flavien. Ma belle a songi. Ye lo ba ero zo ba na télévision ngana za mutu alamuka. Bo ba to timbela ho déjà. Que za mutu alamuka ndo tsaka ba chuki. Bato bayebi. Tu mituna kastika tu mituna. La bino zala yage. Et indagaga entre batu ya FCC na batu ya cash. Po bino bato côté wana bo récupérer. C'est ça boule la bino. Ah Moïse Katumbi autu koloba. Est-ce que zala mbalamuka? Moïse Katumbi tali soke baza na unité bango so baza bomoko na ba fayulu baza bomoko na bemba. Que baza okabona tete. Eka motuna kabo. Na leki na mission na bango to le. Mais bolane Katumbi adresse na bango okende tuna bango. Bon voilà donc combien na motuna. Mais boza koyoka na te bino na bino dossier oyo ya Mukuna. Zela si sakasite. Oko expliquer nga. Lisolo ya Moïse Katumbi na mabaf ekotele ande. Bona tuna na Mukuna kasite. Zela continue kasite. FCC cash. Babi que FCC baza sima pona ko kangisa nani avec Pascal Mukuna to combat pona ko kangisa avec Pascal Mukuna ye moto alboso ke ko déposer plainte contre Joseph Kabila mais e baluke lié na dossier Chibola pe mo na Grand Kassai Denis Kamai na sima dossier wana Flavien na sepela na émission no et la émission de tokutana mo na mona kin ou bien na matete côté mo toloba mettre population Maître Cité Transana, Maître Sibolita Comité, Bango Bazalia. Biso to vanda kana biso ka bo. To za ba leader te ba climatisation, to ba na cité donc to tambola na la population voilà. Papa, makambo ya Mami Chibola na kulutu na biso évêque Mukuna président Renaissance. Ça n'a rien à voir avec l'IDP, avec le PPRD ou la politique. Ça n'a rien à voir. FCC na sima. Yango na auto d'abord mise en garde. On a ba réseaux sociaux. Batumususu sans impact. Bako Komara derrière combo Grand Kassai. Le Grand Kassai ni de près ni de loin concerné par les affaires en justice. Ce qui y a des leaders politiques comme Messana Geno, ce que Salim Abe, communauté na bango côté la bango. Grand Kassai na zana bane belé. Na zana bane belé.
Grand Kassai dans un conflit entre Jean-Marc Kaboun nani Mamba. Bango tout Grand Kassai. Na ko tra na otika nani. Chibola Grand Kassai. Saka ta kamuna évêque Grand Kassai. Chibola. Évêque Mukuna. Bango tout Grand Kassai. Na ko tra nani. Ngai na zo katande justice c'est la musala que non vérité ye banakata. Na ko tra de maman na Grand Kassai mo so vérité non. Yena mutu mususu ande ora libanda. Mais na mondi bato ko mabino na réseaux sociaux. Nga ko sacrifier mami Chibola te au détriment ya Mukuna. Na ko sacrifier Mukuna te au détriment ya mami Chibola. Ya na bi justice c'est la musala na ye. Mais biso to ko landela ngo de prêter bageno droit et za randeni. Les gens ont été Mutumba, Banani, interpellés par-ci par-là. Il y a beaucoup de dossiers. Tout le monde a dit Dieu donné Makuba. Dieu donné Dikita Makuba. Il n'est pas poursuivi par Laurent Batoumona. Il n'est pas un grand casse. Baza est belé. Oui, Baza n'a pas dossier à Grand Kassai. Mais Grand Kassai est allé apolitique. C'est une structure apolitique. Jamais recours à Bisso. Batebele tikana lobela na caméra na yo bakanisa ba fonction Denis Kamba ya zona vie na ye azo yango pour président Grand Kassai non pour na leader na comme ministre ya sport volontaire Grand Kassai yango ba sali Grand Kassai bis le lokutuge même pour na okende comme volontaire comme gouverneur de la province de Kassai central c'était la volonté seule du Raïs hein. Mais bah viens dans un belé à Grand Kassai, ils m'ont combattu, bah ça qui m'est candidat. Bah ça Grand Kassai monsieur. Combattant et belé bah gagner bah dossier dans la PPR. Grand Kassai comment il balé. Bah comme tu n'as PPR de bah combattre nga. On a Grand Kassai comment il balé. Si c'était la volonté du Raïs, je ne serais pas ministre, je ne serais pas gouverneur de la province de Kassai central. Il faut dans le bango bah nous sommes comme ça. Il y a mutamema dossier nga mutu de nga dossier nga za nzambe gaga. Amemiango a touché mon conseil décideur. Donc on a dans ce moment. Question sur la tournée en côté ça bien été plainte avec Mukuna contre Joseph Kabila. Position nos années. Et ça l'ordre du jour te position na ngoni. Position na ngoni na lobi et ça l'ordre du jour te et ça justice. Oyebi que non le commandant suprême et là ko biso to lingaka te ngana zali parmi bato ya liboso on interpellé avec Mukuna. Na le bon na mo émission mo le kaka na nini na sobo solo na politique ndo kono erbagalo ba makambo ya renaissance mututu ya renaissance oyebi histoire ya renaissance ayebi rôle Denis Kamba ya joué na kati ya renaissance na lobaka yango lelo soki Denis Kamba azalaki ministre ya sport te renaissance akoki kobattre Don Bosco te nazoloba yango vérité ozalaka na traité nazalaki na traité na bakisasa na lombashi yo comprendre te mona te viandre kimbuta kaka na stade Renaissance be yembe la Renaissance be yembe la nzembo lobi awa Moïse te awa kimbuta nde mokonzi ba assurance viandre ya kana na stade wana ba assurance wana e utaka te ba assurance yango moni mo popularité mukena za na Renaissance po ngana appuyer Renaissance makasi bien que na vécu to comme la souka na appuyer Renaissance makasi on a baki déjà makamana bisaka vie on a dit Olivier avec Mukuna na bide papa to mélanger makambo te makambo balé makambo politique ngana mulu ba de père et de mère mais je suis kabiliste de conviction vous comprenez donc il faut bien que père à côté IDPS bien que père à côté IDPS père nanga za mutu père nanga mama bima IDPS ate père nanga za mutu IDPS ya yo la PPRD donc ngana PPRD donc to sala kana père sangani mais lelo siko avantage to ngana libala lelo to avantage to ngana père nanga botanga père mutakash IDPS ngam mutu PPRD mais biso tu nakata coalition on ibate bongo est-ce que mon boss que avenir no l'accepter beaucoup tena te avenir trop radical oyebi que père nanga tina campagne électorale azo bisanga que non biso to gagner bino nga bisi père mais biso bo gagner bino ndeni tala biso ba nombre non ça mais débat ezala c'est pour te dire que biso to ba sportif pratiquant et il faut zala kana IDPS ou bien parce que za mushahidi il faut zala kana il peut perdre non ça dit que to za ba parti différent ba jijaka biso parmi ba position na biso to joaka mais ba jijaka biso par rapport à appartenance tribale na biso te et la vérité c'est que lelo nous avons un combat FCC cash il faut batambola elongo dans la paix pour l'intérêt de la République. Ce qui va t'inviter, troisième larron à Robimaguna. Donc, Fayou la Robimaguna, donc, ou bien Katoumi. Yo, on a bien on a pourquoi na émission nanga Fayou tonton Martin Fayou place à Zalinapé. Et n'a pas sembo to on a wangalete. Na ko wangana vieux Martin te parce que to na politique. On me dit quoi différence dans ngana politique mususu.
il y a des politiciens là avec un tutelle ennemi naé. Non, moi naé bilogola, mutogo Francis Kalombo. C'est mon frère. Attaque à la tendance naé. Hier mutabanda masora PPR. Vous savez que Francis Kalombo n'a pas PPR. Hein? Donc mutogo la petit frère pauvre, le gars Jeko Mulumba. Le gars na IDPS. Donc ça la position na bango mais baza bandeko. Voilà. Tonton Martin Fayoulou n'a pas essayé na benga tonton Martin bi pourquoi on appelle tonton Martin. Président Moïse Katumbi na bangana ennemi amutute. Mais ngana la position nga. Le Raïs Joseph Kabila Kabangé, commandant suprême sortant. Et monsieur Sili, peut-être un petit mot pour ton Kabwana. Oui, mais c'est une idée à Bomoko. Tu as dit que Raïs a sapé une idée sur ce Sili. Mais à ça, Sili, à comment on est honoraire Félix Tshisekedi n'a pas président. Ok, tout ça. On a compris. Non, au moins, il y a des gens qui ont Eliezer qui ont changé, mais ils ont changé. Voilà, Covid-19. Na FCC. Yo tikali na lamuka. Ti lelo tikali na lamuka. Je comprends pas. 30 secondes Covid-19. Donc comment la maladie on ezobeta na famille ya mokonzi. Bato bazo kufa na cabinet na ye. Résultat Covid-19. Covid-19 ango to comprendre te population pe arota na musika. To ke na tiango bata masquete. So tamboli la monga fula oza kinwa tambolo komona. Balota kende na victoire ba meki ko kanga me masque ba bata ba si ba lemi na bango pe mamba confinement ngo gombe et paralysé ba compagnon so ba kinwa ba reliate. Un petit mot par rapport à la situation que tu traverses. Je présenté vraiment directement ma condoléance le plus attristée dans mon Konzamboga. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a présenté ma condoléance. Na sali pe constat que bato ba kufie belé na mon Covid-19 baza bato côté nanga. Hein, bato côté à Grand Kassai. Et ça le sambo nanga te bato bikolo na bino pe bakufa. C'est-à-dire que non, et ça le sambo nanga te que ba bikolo na bino bona tanga ça programme te mais tikali 3 parties. Le Congo a 4 espaces linguistiques, lubaphone, congophone, lingalophone et lingalophone, congophone, swahilophone et lubaphone. Mais ce que moni espace où yanga te zuibe ma martyr belé na makambo coronavirus. Mais bah côté na bino vraiment ils ont bougé côté na bino bougé mais nzamba vraiment le kumu makambo ici là mais na komisi mo nzamba ba soko na moni makambo pharmakina na moni pharma na yogi pe 5 positions mo pe 5000 pe na retraité batu petit frère soki o bagendo na Madagascar na jet privé mo nzamboka na moni soki ya mana covid ya Congo central na moni mususu ya Katanga na moni mususu ba biloko na tout ça là de sorte que monsieur le technicien zana ko kata biso te to lingi pe bato na Congo go babela ba coronavirus ne babela malaria amuta biso semaine au coronavirus est dérangé trop mais na mela ba kisi na biki vous comprenez et ça rappelle que tous sont maladie normale to respecter ba norme ngana to si ba konda système ko kunda batu etika la bongo ndenge za siko ba port de masque ko ba Michael Jackson ne to ko na ça rappelle bongo ba désinfectant et ça la propreté et ça là mais to soigner parce que les message à bokoko nzamba fumuki mbango le bagi le temps au mundela ko mutu ko mundele c'est le moment que non mutu pas vu avion aux États-Unis ba ko soigner coronavirus na Congo donc biso to na ko ndimara ko simba et nous avons la foi que to continuer ko soigner. Voilà moi la mboka Denis Kamba to tiko zongo sa musala na yo. Merci beaucoup Ndeko Flavien mais tikaka na ba émission na so to sur la mambo FCC cash ko tsaka ba mouvement mususu. To ba FCC cash yo ko tsima mbala muka. Mais ba indépendant au Tchad. Merci beaucoup na occupé conseil na voilà bandeko balani to comme na souka to bisebino été plateau populaire allez ko se déplacer partout to yaki na parlement pour to kutana na honorable sénateur ministre honoraire Denis Kambay président ya Grand Kassai pour to sona na Otali masolo ya Congo bolandi bino moko mituna zaki ya bino ya nozalaki ya yetu kuna lobi invité muso pour na beta masolo ya Congo. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale,
200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus, vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridon Léambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Ma mission TV, le miroir du monde.